église lelo ndenge ezokende et surtout malina loba na compte ya ngai po toza na réveil. Très bien. Église lelo eza kolala parce que bazobenga ngo église de réveil. Mais église eza ya kolala donc au lieu que ezala église de réveil lelo eza église de réveil. OK. Donc il y a des gens qui rêvent mais ils ne sont pas réveillés. Pour ezala mutu mususu o azotambola mais à rêver au moins mutu kezoya ba klaxonner à Sutuki. Mais comment cette personne était en train de marcher mais à mon até que non mutu ka ezoya. Donc lelo ça n'engage que moi. Lelo église ou les ezala na réveil. Ndenge ozalaki ndenge batu bazali ko zelela église. Nandenge ezokomela lelo. Nandenge ezokomela lelo. Donc l'église fait rêver les gens. Mais l'église ne réveille plus les gens. Nde ezalaki kala que non baba ezokangama ekomi ba église mais lelo to komona que non église elongwe ba chepeba. Archevêque Albert Kankeza a pakola mafuta na premier rassemblement des champions. OK. Na Fikini. Yemu tasanga mafuta. Yemu tapesanga ba kiti ya liboso. Na tango ezalaki l'émir Ligue des églises et ministère des réveils au Congo. Moi je fus le premier président. OK. Donc le premier président à RSC parce que tango ezalaki l'émir na baungu. Nga. OK. Na nazwa ba kiti epai ya archevêque Albert Kankeza. OK. Ngana ya ma père epa na ngai na lupango pa na biso wana za na kiti te. Non na mona militaire ndenge wana. Non na éviter ceux qui ekozonga na biso. Na fandi sa père na brique na zui lamba père aye kotala ngai na barumbu epa na biso. Kita ko fandi se ezate na zui brique na tie elamba pendant 5 minutes avec singa bino bopor na besoin na yo. 20 kits ya liboso dans ça c'est très fort ministère. Ngai mutu sobi ki no akabola ngai na ba père na ngai ça pratiquement impossible. Archevêque Albert Kankeza nga so na ke pa na ata na ke na mutuka na komi père pesa na mo akarabira na zwaka. OK. Donc garder des relations relativement à mais tu le lo. C'est un père. À ça papa, Gérard Sony n'en parlons pas. Na ke poto, na ke France, na ke Belgique, na ke Allemagne, na ke Portugal. Ba directeur qui va témoin. Pour ta memanga et Gérard Sony. Le général Sony Kafuta. Je salue en passant le révérend Roland. Non, pe na mona été. L'apôtre. L'apôtre. Non, pe na mona été. Mikolo na téléphone na ngai yekaka. Na pe na mona été. Oyebi. Et loko oyo bandeko to ba père to ba doyen erreur o ba sali eza erreur ya koyeba ko attaquer ndeko na bino sans que bo consulter. Ozo attaquer ndeko na yo to uti na sommet o to bino to sangisi bato poto panza ya lisusu te. Mais est-ce que acte wana eza acte ya ko unifier bato ya ko sangisa bato to ko panza lisusu. Eza acte ko panza parce que okoki jamais kolobela ndeko na yo surtout na ba réseau oyekendaka na minute bato surtout ba vie yango mbala moko ba osani ba comprendre no moto yondre ana na dame moko envers moto o parce que bato boye bazaki pa na ye yaya moto oyo azotangisa bana université na yo ozotangisa mwana yo na maternelle ateza na collège Boboto, je ne fais pas la publicité ici, ateza na cartésien, on peut se comparer na mutu wana te. Est-ce que mutu azolobe na mutu wana rana yi batu oyo azo diriger ba ko kana mutu wana Mundre keto moko de ba kongo ba lobaka keto moko ko eza na kata mutema alors lokola opportunité ya moko oyo emonani to ça ça yemba la moko alors o panza ndeni parce que yo yebi place ya causalité peuple a sozo bimila yo diamote wala ça sagesse anyoka ya sagesse anyoka pour la peuple de kota la est-ce que makambo tolobaki ya sommet yango est-ce que fandi na meka pe ko loba alobi na ye pe po ataki koma mutu te ataki koma mutu te mutu wana
nafandi na ye mutu wana nafandi na ye ngabo Paul nafandi mbele ya général Soni n'importe on a dans la PC pas d'exercice mais oui c'est exercice ça exercice mutu wana nataki nani alors lokola pe babuliste calcul mutu wana feza kaye ça les 6 ans na ye na servant de l'Éternel on est dit sur la servant de l'Éternel nini ye patele mina oya ye abani kobwaka na tali pena na téléphone bato penza na yebi te. « 55 minutes, il y a Bisso Nabino, on a Katina Bisso Nabiso, on est tombé dans 55 minutes avec Richard Mtsambou, Batata Maman, Bilingue Bassemiva, vous avez belé, vous avez Bisso, vous avez Canada, na Pessimino en beauté. Merci d'avoir encouragé Bisso dans Msala, vous avez belé en France, na Bossante de Gonanga en scène, Ngonda, Namboka Paris, na Pessimino en beauté belé. Vous avez belé, Batata Maman, Msala, vous avez rapport na Bisso, Pepo Nabino, Kimia Boboto, Pepo Ndeko, Tatan Zambé, Ezala, Okati, Mamota, Wabino. Na zokeli bino susu lelo na numéro ya sika o apito ko solo la biso na bino na maima koleka na kati na église bozui ba sujet otokoyeba na kosoa na ngo mokolo lelo sujet ali boso tozolo bela église et la politique église pe politique et sika nini oyo politique ezali pe sika nini oyo église ezali est-ce que moto na nzambe est-ce que basali na nzambe ba pe na droit ko bwaka lisu na kati ya maima koleka na politique ekozala bongo mituna na kati ya mituna wana tokoyeba pe kosolola lelo maima koleka na mboka na biso maima tali constitution basusu balobi révision ya constitution basusu baza contre basusu baza pour et tokoyoka pe makamisi ya moko ya basali na nzambe ville Kinshasa bosoto na ndenga kosakana te mboka oyo kufela tata na mama ndako oyo batata na mama bakufa bana batikala ezala pe na bopeto. Mais ce côté de la Kinshasa, surtout ceux qui me voulaient enoki, aux anasika kotia le coloté, bon ba foule solo partout. Est-ce qu'ils ont un monde d'esprit à ténèbres de toko solo là parce que yépe azala kamakas na maimatali spiritualité. Bemo toko yeba pe na kosukisa na oyo wapi etali musala oyo azosala ye nani. Na yebisa ki bino kelelo to na yebisa bino kelelo bokozala ya kosepela parce que na zui moko ya basala nzambe oyo alobaka bien, ayebaka pe ko réfléchir bien, boyebi aza moto ya sikate pona bino mais pona bato sotika to présenter bino ye ezali bongo kulutu na biso to ndeko na biso otobengaka Bopol Mongo standard na kanisi boyebi malam na ye tokoyeba ko solola mwana ya armée de l'Éternel. Mbote. Mbote Ndewalecha, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Vraiment, ça me va droit au cœur. Oui, pour répondre à l'invitation, puis na makambo oyezoleka na kat na mboka, ce qui veut dire que bato o ba péché ombela ba yebi quelque chose aux na katina yo, puis moi des tanga ya manuke oyo okoyi kucha kopo pe ko tona nango bato pe ba mela ba na pe na sepeli makasi ko bona yo. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Et merci pour répondre quand même à l'invitation. La mission pour les équipes facilité. Les équipes facilité. Où tu peux musika. Non, tu musika. Résidence dans les Kinkole. Ok. Donc, Koloma Kinkole, Koyati, na Barombo. Koto, peut même na bon marché. Donc, vraiment, il faut avoir volonté. Na bolingo. Puis, amour. Santé, na visa bien. En tout cas, Kolombo nous est allé. Nous avons contrôlé Nyonso Kande au monde. La lito fora Lucas na mbote. Pesa na mbote pa bate ko ba Hollande. O bon Paul Bongo. Pesa boso na zo pesa mbote et pas ya Moussa Nzambe Gibiola. Lui qui m'a donné l'opportunité ya wayeba soso kokoma katango ici. DG à go plus. OK, merci. DG à go plus. Donc na zo pesa DG mbote. Na pesi libota mobimba ya mission évangélique la Vierge de l'Éternel. Lisanga o nazo kamba mbote. Na pesi famille na mbote. Na pesi ba na molimo.
Je n'oublie pas la servante de l'Éternel, ma servante de l'Éternel, Ado Bofio, servante de l'Éternel, Diane Mousimou, servante de l'Éternel, Chati Walongo. Donc, moi, s'il y a des conabis au Kedi, au théâtre, donc, Baza et Bélé, son ami n'a pas sa bambote, et l'émission et les cas. Mais je pense que ceux qui m'ont espace, M. Mouanani, et plus particulièrement, j'ai sali mon fils qui est en Europe, Petit Bopol, que Dieu te bénisse et sois toujours un garçon, mon Dieu te bénira. Très bien. Voilà, batata ba maman Bopol Mongo yeyo na ye na biso to soluna. Tokina mai matali église ya lelo. Bopol mosali na Nzambe ntoma otali ndenge église ko kendele lelo. Itali otali sike outi na esika otokom to ko l'église en général. Tango yo komona yango. Oyotala comportement basala Nzambe. Nini oyoko ekoloba lelo. Est-ce que ceux qui yeso aye lelo na église koleka na maema koleka na église? Merci beaucoup pour la question. Question oyo eza pertinente et ils ont mérité puis qu'on soit la réponse encore où eza pertinente en sens ni. Église lelo ndenge ezo kende et surtout na lina loba na compte il y a ngayipo toza na réveil. Très bien. Église lelo eza kolala parce que bazobenga ngo église de réveil. Réveil. Mais église eza ya kolala. Donc au lieu que ezala église de réveil, lelo eza église de réveil. OK. Donc il y a des gens qui rêvent mais ils ne sont pas réveillés. Pour ezala mutu mususu o azotambola mais à réveil, au moins mutu kezoya ba klaxonner à Sutuki. Mais comment cette personne était en train de marcher mais à mon até que no mutu ka ezoya. Donc lelo ça n'engage que moi. Lelo église ou les ezala na réveil. Ndenge ozalaki ndenge batu bazali ko zelela église. Nandenge ezokomela lelo. Nandenge ezokomela lelo. Donc l'église fait rêver les gens. Mais l'église ne réveille plus les gens. Ndenge ezalaki kala que non baba ezokangama ekomi ba église mais lelo to komona que non église elongwe ba chepe ba. Donc, mon équipe va rêver. Ah, ça c'est intéressant. Va rêver. Donc, ici, kabato ba ya koti kabakisi. Ne va bana koti kakala. Mais les loka kabato no côté ya bato, bati kabakisi. Bango moko, ba kompe ko kende. Na web ça de Richard, na to ko publier eloko moko na Facebook dans le bi. Oyebi soki mutu aza na posa ya eloko. Eloko na e komelaye. Alors pour ça ni oyo église eza na yango lelo. Est-ce que pour ça wana eza pour ça mboka elamuka to mboka elala. Auparavant, c'était le féticheur qui venait déposer le fétiche auprès des hommes de Dieu. Mais ce que nous apprenons c'est comme si bango ba komi ko kende vers ba charlatan wana et pas ba charlatan. OK. Donc et ça moi passe. Oyebi de Richard Nalingami Kouloubana ndenge sagesse parce que je viens de l'école de la sagesse et j'ai sali en passant de géants sur le Kafuta Rockman. Oyebi mutu oyo abomba makambo kati na ye soki opportunité emonani oyo abomba aobimisa yango. Très bien. Keba mutu muso azo melate parce que ana mbongo melate mais mukolo ozwa mbongo. Ezaka mbongo ndezo sanga mukolo kozwa mbongo nde aobimisa ba posa na ye. Keba pena mutu oyo omoni afandi boaza lokola fidèle azaka na basité keba mokolo mususu occasion des amara et monana yango nazo ba boye occasion des amara azo moi entre parenthèses moko lelo makamba Balthazar et monani polele po oyayi atika ko ba indice mais ça na ba Balthazar et belé toké ça ba Balthazar et belé. Alors l'église aujourd'hui notre bango, ça ne concerne que moi. Oui. Ils ont analysé nangaï oyo nazo sala. Église, ils ont beaucoup plus na ba réveil pour le moment, mais église, ils ont bato oyo ba olamukate. Lelo église, kota la ne bakambo ils ont tambola. Vraiment, et comme ko sala na passe. Et comme ko sala na passe dans sens ni lelo poison et côté na kata église, lelo ko témoigner ma bé pour na bato ils en a quatre église lelo assassinat ils en a quatre église lelo mépris ils en a quatre église
mais église oyo tozalaki kala tant biso abanote ya biso église bolingo zalaki tokola na permanence na basi na mibali et ça le matin parce que là l'église était réveillée, crainte ezalaki très bien, amour ezalaki, personnalité ezalaki natango wana. Alors pour le moment en tout cas église nazoba église de réveil parce que natango kozota la RDC toza ba confession ebele mais nga na kata confession ko ngai na zolobela donc esika ezala na réveil ils ont fait rêver bato voilà bref. Donc c'est que l'église des réveils musala o bakokai ko sala o eko ko permettre que mboka pezo moi mbongo na moi changement lelo ezate mboka ezo changement lelo ezate parce que bato bazonde na course ya bitemo ko boy oyebi ndiko na Richard moto oyo abomi nkoi ayebanaka omona ye il faut kazana mino nkoi azape na poso nkoi moto pe oyo abomi nzoku ayebanaka il faut azolo ya nzoku azape na mino nzoku soki bino bobolia ba misuni mususu bolia na bino mais eloko oyo zolakisa que non moto oyo abundaki pe alongi bilembo wana eza koyebana kotalisa ba lelo église de réveil na mutumba oyo église ebunda o ba papa babunda lelo ba empreinte nini bilembo nini o ba kolakisa biso parce que division za déjà na quatre église division ezali ozomona fissure oyo akena bande oyo akena bande oyo akena bande oyo lelo na quatre église de réveil il y a combien de plateformes lelo na quatre église de réveil lelo moto na moto akana kwena ye oyo akena oyo ye boye oyo akena oyo ye boye oyo akena oyo ye boye malgré basala ki sommet est-ce que sommet wana et aboutir na ni moto na nzambe na comme selon sika wana très bien parce que yo moko fungule ngai brèche wana tango kotala tableau ya église de réveil natingi l'église mususu parce que to continue kotisinga na église de réveil omoni archevêque Albert Kankenza omoni général Soni Kafuta omoni évêque Dodo Kamba omoni Ejiba bilongi mineo eza bilongi etamusi église de réveil tango kotala bango lelo otali niveau église de réveil komeli otali misala o bango basali na Congo est-ce que ezoko balana na makambo bango bazaki côté ya pe na misala ezomona na lelo d'église ezobalana te eza noir sur blanc ezobalana te parce que normalement à mon humble avis ce qui sommet oyo elingaki eleka malamu bon bamusu bamoni kino eleki malamu esengelaki bato bafanda balobela yango bato banani bato tu otanga bakombo wana bato banani bafale bavanda basolo balobela to kende fongola lokasa na yo te bamoni apigé bato batambusa ki église de réveil archevêque Albert Kankenza apakolaka mafuta na premier rassemblement des champions na Fikini ye mutasianga mafuta ye mutapesanga bakiti ya liboso na tango ezalaki l'émirque Ligue des églises et ministère des réveils au Congo moi je fus le premier président donc le premier président ya RSC parce que tango ezalaki l'émirque na baungu nga nazwa bakiti epai ya archevêque Albert Kankenza ngana ya ma père epa na ngai na lupango pa na biso wana za na kiti te non na mona militaire ndingo wana non na éviter ceux qui ekozonga la lisusu na fandi sa père na brique na zui lamba père aye kotala ngai na barumbu epa na biso kita ko fandi se ezate na zui brique na tie elamba pendant 5 minutes avec singa bino bopol na besoin na yo 20 kits ya liboso dans ça c'est très fort ministère ngai moto sobi kino akabola ngai na ba père na ngai ça pratiquement impossible archevêque Albert Kankenza nga so na ke pa na ata na ke na mutuka na komi père pesa na mo akaribira na zwaka garder une relation wana timwa lelo mais tilelo c'est un père asa papa Gérard Soni n'en parlons pas na ke poto na ke France na ke Belgique na ke Allemagne na ke Portugal ba directeur qui ba témoin Mota memanga e Gérard Soni général Soni Kafuta osomo lelo tonto solo ba na tina te zela na ozo sotete
Malembe otangi le bilongi ba otangi mi baleti ozui archevêque Dani Albert Kakenza ozui le général Soni Kafuta Rokumen tous autant bato ba diriger l'église de réveil bongo docteur Dodo Kamba ngai na yena tuzwa occasion ya omona na te OK na occasion mona na te mais ezana bato oyo bazongi na kutu baya kozwa ngai na ke dokuni pa na ye ezana na mais aux alentours de quatre églises de réveil nga na zana quatre églises de réveil mais église de réveil oyo ngai na yeba rater so ezana en tout cas je vous dis vrai na ye aux alentours d'église de réveil ngai nazali membre ya armée de l'éternel mission. OK. Automatiquement, le quoi dans membre de l'armée de l'éternel mission, je fais partie de l'RSC parce que l'armée de l'éternel est dans le cadre de la RSC. OK. Mais là, ils m'ont coupé ça. Mais aux autres, le docteur archevêque Dodo Kamba a dit que la président de Bino ya RSC. Si vous avez dit que vous avez dit ozakambela te osangana te na kati ya RSC wana oyebi madesu oyo balongola ki wana nzungu avant balamba madesu oyo la rotoboka pe oyo za banyama na kati moto komo na passe na kopona te po yango moko suke zuma e obima likolo pe so ba zuma madesu wana babwa ki wana simanda e bota na yango madesu oyo boti na simanda ezaki malamu te mezaki rotoboka. Donc maman Kamususu yo zala très fort t'es là t'as la ouais Jésus moi ça va parabole mais comme à un moment moi à bon ba Jésus ta comme la vérité je vous le dis donc bon Paul mongo panza tokende parce que non on me la biso on va dire ba proverbe faut moi dire makamo na zolo ba parce que ozomona sagesse ya mondeza maman makamonyoso très bien sagesse ça maman makamonyoso et puis makambo auto loba ils ont battu belé ba Hollanda ils ont battu ba ozala pour ils ont battu ba ozala contre ya mozo mona na zone na mingi na ba sagesse pour na épée ça battu belé ba analyse où ils a sujet où ils a verbe où ils a complément na likambo nyo surtout les autres tanga na ngai 4 personnes oyo ba diriger biso na nini na église de réveil natangelo déjà 3 4 gérant c'est natangelo no 3 Natangelo archevêque Albert Kakenza, Natangelo le général Soni, Nauti Kotanga le docteur archevêque Dodo Kamba. Dodo Kamba. Na ndoma na na simbiete nazana na 3e. Yamo na tuni yo zara na kata RSC. Siko yo na kata RSC ndenge nini pa ya évêque Dodo Kamba otikala o mona na ba réunion. Bon et pas il y a docteur Dodo Kamba na tikala ko mona na kona te parce que moi j'ai été nommé comme le chargé des missions il y a Jean Soni Kafuta Rockman na kati ya RSC. OK. Bon, bisous to bi histoire on négé les cas. Donc on évite ceux qui j'ai un salaire une année tout des. Non, ça va 6 mois. Voilà. Donc j'ai été nommé chargé des missions na compte ya RSC na bureau ya Jean Soni. Bon attend wana na ko kende et pas ya docteur de l'Ondé. C'est pratiquement impossible. L'église est fissure. Donc voilà, ils allaient le là na trahir papa nanga pe na trahir bomoto oyangai. Donc to bana ko lité pour na koyeba ko simba eloko wana magene yango ekendela to biga la gloire à Dieu. Voilà. Mais quand même si ko sommet de l'église. Au mona qui archevêque Chibayama puis atamboli pour na sommet à l'église. Oyo fissure bukana kawana ya kotoyo général kotoyo le docteur Dodo Kamba kotoyo intel mais sikoyo l'archevêque le président de l'église représentant légal il y a RSC Nabino abi bosanga Nabino so bozala moko ozo ko reconnaître quand même que les docteurs les pasteurs Ejibayama Pia c'est votre président il y a RSC ezalaki idée moko ya malamu ya osangi sabato et c'est lui qui est le président il faut te reconnaître il faut te reconnaître ezali loko moko on y a monté parce qu'il y a monté au temps de biso mais de Richard nagana loba soki sommet wana ba ko consulter bato na ba biso bi ba Paul na ba consulter biso parce que na ville ya Kinshasa bato o ba simbi ba interprète o ba yebanaki na ville wa Kinshasa ezali ndeko na ngai bon père na ngai bon Paul bon père na armée
de victoire et pas ya Paul na armée de l'Éternel. OK. Je ne sais pas, peut-être songa na kende ki tant so benga ki bon père. Na kata sommet wana. Bon limite sommet yango babande kuluka banani pour na bakende. Parce que na ba église ya batu surtout ba interprète bazali. Biso beto na to ba interprète. Biso beto na to ba interprète. Sikoyo banani bakende ki. Ça va, ton dimi, sommet et mais on continue. Mais na ko benga on émission mususu. Tout le bien makambo ya ba interprète. Parce que nous autant na bilongi mibale oyo, utangi bon père, utangi na yo moko. Bino de batu boyebanaka na Congo oyo. C'est comme si histoire et interprétation, bino de batu boyaki ko banda yango. Hein? Alors donc tant ko benga yo poto solo la kali kamona, est-ce que besoin ta ko organiser les kamwana te lelo bo former pe ba interprète pour lelo ba interprète musozo ka interprète ti aya ko interpréter. Je viens marcher sur les eaux de la mer, oyo ça t'appelle le cola mikou et Thompson. Est-ce que au reçoit tabu ko musozo to solo la di kamwana na kalika parenthèse na zone d'ici na ko répondre yo mukolo oyo to parler sur yango. Très bien. Donc to zaka na cadre de kamwani ya sommet oui. Est-ce que ba benga ki bon père so pa kende ki gloire à Dieu. Bon soki ba benga ki résolution nini to pe compte rendu nini oyo église et pesibiso. Voilà to sala ki sommet tala boye résolution autre vie boye n'habitez ce que c'est. Est-ce que vous sentez l'impact, il y a résultat, il y a sommet de l'église, il y a autour de vous sentez l'impact? Il n'y a pas d'impact parce que tout à l'heure dans ce temps il n'y a pas d'impact parce que communion est alité, fraternité est alité, cohésion est alité. Donc ils ont le coup là pour mettre la musique mais son ils ont bien été. Nous avons la définition de la musique. Ils ont art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Parce que ce qui est au lobby boy, toqué au saliboy, mais nous sommes abîmés à lobby boy. Donc il y a comme déjà cacophonie. Très bien. L'église est politique. Tant que vous avez la politique, vous avez l'église comme vous avez la politique. Vous avez la mosala nzambe, vous se sentir nini. Ndako Richard, oyebi likambo oyo église na politique et bani lelote bana na Bible. Pe na Yesu yemoko. Yango ntango baye ko futisa ye mpako. Yesu asali nini? Na bwanya ya bonzambe o azaki nango asengaki lomeya. Asengaki mpata. Atuni bato wana elongi ya nani oyo ezali awa. Ya Kaisara. Bato ya nani? Ya Kaisara. Abi opesa Kaisara. Epa na Kaisara. Pe o ya nzambe opesi pa nzambe. Tokoki koloba te que non église ekokotia lisu na politique était non parce que politique ndenge ezali boye na biso baboti ndenge tozo kamba bana to sala politique eza na politique ko ezali passif eza pe la politique ko ezali actif biso nyonso surtout toza ko paraître le corps tozo sala politique alors église ekokozala kotia lisu te na kati na nini na makambo o etali politique mais ce qui église est commis comme ça l'a plongé dans la carte politique et comme le la Jean-Baptiste peut monter au Kata. Tu ne faut pas ça la bataille musique. Ah, mon tour n'est pas tout ma casse ne cocha. Si vous avez une église n'est pas tout bête là justement. Quand la musique et ça est l'autre mais politique oyo lelo église esengeli eyeba na kosala ezali kota na musika te ne kokota na kati. OK. Kokota na kati na ndenge nini? Il faut bato o nzambe apesi bango ba capacité wana. Et politique on ozo beza te no ba pasteur ba kota na kati. Non, na église toza na bana oyo batangi, bana oyo bayebi nzambe, bana oyo pe ba ko salela nzambe na kati église pe na kati politique. OK. Mais ce qui ngai bo Paul na longwe na komisi koyo ule na tala église na mikotisa na kati na makambo oyo etali politique wana sika mbeba siko ye. Mais bo Paul lokola mosala nzambe akoki pe kote ya mateya pona kozongisa bayi politique na nzela. Effectivement même Yesu alobi yango et pas na basoda po basoda ba tuni babi bongo biso to sala nini Yesu azongisa ile bango babi botala kaka lifuta oyo ezali ya bino. C'est la politique. C'est la politique. Donc, Moussa Nzambe, koyeba kolobela, baye o baza na kati na politique, eza mabete, mais manière de parler, le lenge ya koyeba osa ni koloba. Ya on a dit que non, Jean-Baptiste akata na ki mutu pona nini
aluki ko sale la sagesse mais quand la Bible wana so total prophète Nathan ndenga kele ko lobela David akotaki na carte politique mais asale sagesse na intelligence. OK. Lelo église ezo souffrir pourquoi bato belé o bazo sala nzambe bazo linga ba contre makambo o ya politique mais baza na sagesse te baza na intelligence te. OK. Yango lelo ezo sala que non ruiner église pe eluka pe epesa église ba problème pour place bazo kota yango na mvuluba nde bayaki balobaka na ndenga mvuluba sagesse ezate intelligence ezate. Or que moto oyo azo sala politique aza lokola nyoka sagesse du serpent na koti awa mais na komela awa te preuve que nazala confiance na moto te so na omeli awa bayo lukangai babomela ngaka awa mais la nyoka yango wana na koti awa mais na komela awa te raison pour laquelle moto soki olingi oloba na likambo o etali politique place oyo koti yeba place oyo obimela yeba place oyo la ngai matea ya apôtre Rolanda alo 20 bunda 21 na landa ki na ba téléphone nous sont tous izali voilà eza mamba obomba te na ba réseaux sociaux na simika no matea na façon na ye ya ko se communiquer façon lobela ki likambo wana bo Paul Pasteur intellectuel congolais okolobani soki ezalaki ngai nenga nalobaka ya ndenge wana. Ah bon? Oui. Asali mabete soki ezalaki ngai nenga nalobaka kaka ndenge wana yango moi noto asali mabete na maloba no bima balobaki na yebi na landaki yango oyoki mutu wana na liaka pe dim na ete awa dim ekotaka na sani yango oyoki likambo noto kuba ya nyoka mutu wana oyoki likambo lobi so balobi na balobi kitanga lobi mutu wana ba pointer obi place ba pointer musape na yi place ba pointer te obi place ba pointer parce musape que bato baza ebele bato baza ebele bana na yeba mutu wana 6 ans yango nana tikala kozwa dim na ete awa dim yaka bachaka muna panier mutu wana mutu amuna de Richard so bato basala interprétation olandi ba interprétation ya bato ozozwa kama ondeni oyebi na tout tout à l'heure awa wana ano je salue encore les gens sur le Kafotorok men ate addition le communauté sagesse du serpent maël ya nyoka likambo tout à l'heure ya mwana maël ya nyoka na koti awa na otikala awa te mais lebi place au na obimela na lobi yango tout à l'heure soki ngai na ngana bapeka kanengo wana parce que na tangi koma mutu te nazo diriger de milliers de personnes peut-être place au bino bota na ngai na naza wana te na na côté mususu mboka o Kinshasa eza mboka moko o etoli ba analyse de Bonanga Richard na ndenge moko impossible yo latini o lati ngaka latini na lati mais na oyebi so émission o ba Hollanda ba luka ba griffe chemise ngana lati pourquoi na chef STT mais na te chemise oui muta azunga asala ba analyse na ndenge na ye. Donc je le répète, alobi ma bête, si c'était moi, j'allais aussi parler comme lui. Mais ce que vous critiquez pour la bino ba pasteur, muta alobi ne ma bête, bino ba pasteur. Surtout bino, vous critiquez de ko na bino mosala nzambe. Oh te alobi congolais, ce que zalaki congolais, ya ko zala congolais te na landi j'aime beaucoup mon père Bravo. Na kanisi bandeko botala image oyo pe boko pesa biso makanisi na bino. Il a parlé aux archevêques Nabino numéro 1 à l'église du réveil du Congo. Il a parlé au landa qui image wana. Oyo ki ba communication. Batu bazongo no alobi mabe mosala nzamba lo baraboyete o église et puis batu su balobi yenda zambe yekutu mutazo bénéficier trop na mboka oyo. Yenda zo bénéficier trop mais ya ko ko ba makambo wana te. Mais mutu yo zo lo ba bien que alobi bien yo za mosala nzambe. Oza na école au outil école. Au Dieu nous ba école ya sagesse. Olobi ka lobi bien. Mais tant on kotala basala nzambe ba ko critiquer le ko wana na ndenga mabe. Ndeko Richard oyebi
esika oyo solo mabe ebimaka soki mwana moke azali wana yende mutu aomona pasi na ligogo ata mokolo asalaki yango mwana na moke nde aomona pasi na ligogo yo mwana oyo ibumu na yo esi ebebi nzoka nde mokolo moko moto asala nini asalaki yango yango quelque part Paul a dit quand j'étais enfant je parlais comme un enfant j'ai raisonné comme un enfant mais quand je suis grandi j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Habite tout ce qui était de l'enfant, c'était. Mais habite tout ce qui était de l'enfant. Oyebi, ils allaient qui passent kala pour na homo na papa zo kende toilette. Mais lelo, papa sinipe cantine. Ake na sima, bozomo na ye, ndenga ke zongo enene. Azupe moi temps, asenipe azongi. Est-ce que ekote ya banani makambo susu ya makambo ya kolobango en public te mais makambo susu ya makambo avant ya koloba yango il faut koyeba kosala ba analyse nana koye kolobango na public te pasteur Roland Dalo koye koloba public te to bango bato ba réagir nazoya oui et ça c'est en fonction ya bato ko ba réagir. OK, je salue en passant le révérend Roland, non pena mona été l'apôtre non pena mona été bo mikolo na téléphone na ngai ye kaka dans pena mona été oyebi eloko oyo bandeko to pe ba père to pe ba doyen erreur o ba sali eza erreur ya koyeba ko attaquer ndeko na bino sans que bo consulter ozo attaquer ndeko na yo touti na sommet auto bino to sangisi bato poto panza lisusu te mais est-ce que acte wana eza acte ya ko unifier bato ya ko sangisa bato to ko panza lisusu eza ta acte ko panza parce que okoki jamais ko lobela ndeko na yo surtout na ba réseau o ekendaka na minute bato surtout ba vie yango mbala moko ba osani ba comprendre no moto yondre ana na dame moko envers moto o parce que batu boye bazake pa na ye yaya moto oyo azotangisa bana université na yo ozotangisa mwana yo na maternelle ateza na collège Boboto, je ne fais pas la publicité ici, ateza na cartésien okoyo ko se comparer na moto wana te. Est-ce que moto azolobe na moto wana rana yi batu oyo azo diriger bakoka na moto wana on que ton mot de bakongo ba lobaka que ton mot ko eza na kata motema alors lokola opportunité ya moko oyo emonani to ça ça yemba la moko alors o panza ndeni parce que yo yebi place ya causalité peuple a sozo bimila yo ya moté wala ça sagesse anyoka ya sagesse anyoka pour la peut-être de kota la est-ce que makambo tolobaki ya sommet yango est-ce que fandi na meka pe koloba alobi na yepe po ataki koma mutu te ataki koma mutu te mutu wana na fandi na ye mutu wana na fandi na ye ngabo Paul na fandi na général Soni l'apôtre Roland Dalo pesa ba exercice mais oui c'est un exercice ça exercice mutu wana na tagi na alors lokola pe babuliste ba calcul mutu wana feza kayi sali si sana ye na servant de l'Éternel on est dit sur la servant de l'Éternel nini ye patele mina oya ye amani ko boaka na tali pena na téléphone bato penza na yebite mais oyebite que mon beau union surtout ezala nzoto ezala molimo azana droit ya ko réprimander mwana ye azana ndingisa wana ya ko gangela pe kolobela mwana ye soki ezalaki ndenge wana ndenge bato basalaki ba analyse ke alobi mutu wana depuis naza na ye est-ce que na église wana nazongi so mwa nsima est-ce que na église wana bato wana ezaka mutu moko bato wana baza ebele alors soki pe bato basalaki analyse ndenge wana te yango baka de fois mutu mosusu azolukela yo mabe bo azolukela yo ekoki pe ekolukela yo bolamu des fois la vie ne konangai il faut oluka pe pour perdre pour ceux qui vont perdre au cours de kamusu ya malamu et singela kaka Adam na Eve ba perdre Abel
pour na baya kubota 7 des places oyo alo de adoration et ekobanda wa analyse ya bato o basalaki ya kuluka ko bebisa Thomas Roland pour na bazwa likambo wana baluka ba brandir yango tala litaba yango yo tala erreur yango oyo tala mabe yango oyo ba brandir yango. Mais quelque part vous aussi les pasteurs vous exagérez à un certain moment. Comment même j'ai dit même si abane ko zabadi m'était pas ya mutu wana même si est-ce que c'est comme ça qu'il pouvait dire ça en haute voix dans ya mon autre communication Richard autre bango auparavant est-ce que bakokaki ko benga yete ba solona na ye ke ya koloba mbala moko en public. Au moins Bible est makambo ebele na likambo oyo pe na ko loba ndenge Bible zoloba Judas Iscariote cherchait l'occasion favorable pour trahir le Seigneur. Et ça ba tout mususu to fara bango pembeni ba vakande ba occasion te mais mon kolo occasion et monana ba oluka ba saini ba trahir yo. Au moins si ko ma déplacer ses amis donc vous parlez avec les gens. Vous taillez bavette avec eux, vous mangez ensemble, mais basé là comme au moins erreur na yo pour na basayi, ba misango en public. Pe erreur bino bo bisi en public et ça les mutu susu bolam. Et ça lié bolam. Bino pour analyser makambo na ndenge na bino, mais kolondako azongi na makomi oyo zoloba n'abandonnez pas vos ensembles comme la coutume des autres. OK. Le président c'est l'enfant de Dieu. Notre nation a été dédicacée par le président. Est-ce que Moutou Oyo a fait qui idée y a qu'on dédicacer Mboka? Si c'était son père, est-ce que tu es bien mot? Peut-être tu es bien moté. Tant son papa n'a dit que non, étant mon enfant spirituel, n'ayez aussi pouvoir boy. Moutou Boissala moté, Moutou Boissala moté. Mais moi je souhaite et local gosso avant au quota nanini na musala na yo dédicacer Mboka, à dédicacer Mboka. Pe batu Oyo ba yeki kolia. Dès la zone qui sous Koloba, Moutou Aboman Koi, Amon na kana mino Koi na poso Koi. Pe Moutou Abominzo, Amon na kaka, na zolo ya nzoku, pe na mino nzoku. L'apôtre Roland a beaucoup travaillé, même en coulisses pour cette nation, parce que azote ya moi na ye, na la moi na nai, ana poto. Na mona botiye, na tangisiye, lelo ake na poto. Na réclamé 10 000 et pas na ngai. Ah, yo et encore réclamé 10 000 et pas na ngai. Mais est-ce qu'on a sambela de? Kuna za nigizite. Kuna zo asambela na asambela te. Mais ngai nde mutu na bo. Ngai za lim na pas na. Il faut ça dit. Bon, exemple sous. Comment yo moi si yo za moi si na ngai. OK. Oza femme d'affaires. Pe ngai mbai na yo na pasteur na sambela pe pona yo na sambela pe pona yo pona ba faire bon dinu oya yo o za ko pasteur aussi donc en quelque sorte je dis si la Bible bien je pèse bien mon mot si c'est ça le cas donc les papas Roland avaient raison de réclamer Dieu pas oui yango na bike sobe zala kingali ngana bakaka ndeki wana o nateyo na pesa yo de recherche on peut un exemple moi na ngamoko dans le machi je le salue en passant le prophète Patrick Chibango nous a une activité na ye na ba fiche côté zali a présenté na moi na yemoko asala ka musala azwa ka salaire ya bien mais moi na za berger na église a pesa limite ateya ye alobela ye en public ayeti ko ebisa ngai na papa oya ipo mwana la koko epa na ngai mais mwana la pesa ka limite mwana la pesa ka limite est-ce que ntoma lobela qui est en public bala libosote na ngana point d'interrogation mais ambalo e comme que non en tout cas me kongo peso le kebele mutoyo non on appelle le mot pas mais mutango nani attends mutango siko ye Kala, eloko c'est ça sera les Kamoyo, Mutuana, il n'a pas cité les noms. Il a dit Mutuana. Et si Batubi Lobela, et puis si Batuba Musuba Beli, Bamsusu Baba, nous avons la communication Mutuana. Et ça fait Mutuano, parce que ce que peut dire Mutuano, n'a monté ma père bon moto. Ako non, n'a quand même mon konzamboka, bako bimsaka koyete. Ngape na ba non, c'est que Mutuano te. Parce que nous avons dit que vous savez là, il y a un père na yambiye, il y a un babone lipo na ye. Est-ce que ça nous doit? Au moins ce qu'on va prendre de sur place c'est ça.
Yango. Parce que si c'était le Moutouana, si c'était le président de la République, est-ce que le président pouvait encore accepter le dimanche à quelle église il y a apôtre Roland dans l'Obafandi, Bayamani, Basaliki, à quel point tu offrandes, à quel point tu offrandes. Dans mon écoute, tout le monde a commenté dans Facebook, il y a cette fois-ci président, mais maintenant offrande, il y a beaucoup à prouver, après ça. Si c'était moi, j'allais aussi faire ça. Pour na lobby, bon, yambalo longtemps comme on a été, na bête na gara mutua. Très bien. Nakagi page wana, na fomo la page moko na umela te na page wana. Eza page ya constitution. Tant aux fanda, aux kalamatoyi na yo. Koto balbi, il faut revoir constitution. Koto balbi tika ya monde wana. Yango teza prix mondial, lipate, eza ngubate, koto balbi te, il faut te toucher, yango so habité. So ko toucher mo za popo benda mandat. Donc Richard, au moins motuna oyo, eza blo mususu. Lokwa ba citation les corbeaux et les renards. Banda biso to banda yango échangeateur. Échangeateur. Na banonga na boti. Baïga les corbeaux et les renards. Mais les corbeaux c'est un peu perché. Donc ils ont bloc mususu oyo etikala kandingo wana. Bible peut etikala kandingo wana. Pour la Bible peut babi muta bakisate, mutu pesa yini alongona te. Maintenant likambo oyo tali organisation ya bato. Likambo tali organisation ya bato. Ngai papa n'a dit que non, il est strictement interdit de rentrer à la maison à 19h. Ngai moko na ozonga na 20h. Est-ce que na besoin contrôle ya bato o bazo zonga 19h na 19h? C'est ça. Na besoin contrôle na ngote. Donc ce qui veut dire pour na oyeba na ko veiller na bon ya bato oyo yo pesi libe ko wana yo il faut oyaka toujours avant pour na ko veiller sérieux. Les kambo o etali modification parce que je pense que les gens ndambo ya makambo oyo ba olongola na o ba ko toucher te etikala ndenge wana maintenant makambo oyo sengeli to toucher na makambo oyo tali constitution na oloba boye esiko baza kolamba soso solo na moyo kana kana musika malgré yo kolia te mais au comprendre que nous ko osani ba olamba soso. Nalikambo oyo général Seigneur bien dit ça yo. Nalikambo oyo na constitution. Nasi tomonaki ndeko Joseph aluka ki pe asala ya. Ba musu ba telemi. Ba bino likambo oyo etali mboka ezosenga boye constitution na noté. Ndeko Joseph akei atiki pe pouvoir et pas présent na biso. Moi Fati Beto. Yé pia yé à comprendre que non ndeko yo avec na raison makambo bana ekolobela yango yo ki bakoko babili ndako oyo la la raté oye lesiko etanga te tant ndeko bana ko senga to bouger yé pa bale na ndako wana te moyen pe aluba ezate mais lelo tango yé ko la na ndako amuli place où veut tanga ayé pe na même explique ndeko azaki na raison et là on a koloba pourquoi na kozongela ndeko azaki na ndako wana liboso te na solo na ye pour ayebi kwa ya ndako bien toluka moyen to bamba esiko etangaka ke ngai moko nazwa résolution ya osani ya koluka ko bamba. Ça c'est très fort. Wali lo kwa liboso parce que ya alaki wana liboso ngape ne kola mutu musupe akwa kolala parce que zandako oyo bazo kota bazosani bazobima baza locataire eza lokola maison blanche. Oui. Alors na la kate tala siko ba image ko mo kolanda ngai o mo siko pour na matraquage ezani tala baki libanda ndako na sina lobala déjà na ndako wana mutu akolongola lidote na ndako wana mutu ko changer fenêtre te ezala ka ndenge ezali ezali yo siko yo na ndako wana nzoka fenêtre oyo za wana ezala na antivolte mais ozo sentir que miyibi bazo bouger pour tout nyonso
ozolinga ocha fenêtre oza na divorce bato musupe baza na libanda baokoti wana olobaka boye kochange fenêtre te yoko kochange fenêtre te bango bosai donc eza likambo moko oyo esengeli bato bazalaka na posa ya okota na ndako wana bafanda basolola. Très bien. Donc moi sagesse nanga muke onaza nango na koloba ce n'est pas le moment biloko nano ebelité mais tozo kantunga solo ata tokolia te mais solo wana eza éparpillé moi exact donc nde naza boye naza naza nikon donc naokatanga solo naomona wana musika batata bamama boni nazoseka bozoyoka ndenge tosala émission nayembaki mpona bino mokola lelo Paul Mongada waza mosali na Nzambe nakanisi parmi bato baya na histoire ya interprétation na Congo ya zanakati à l'époque baka mibale moko bon père ya zanaki côté ya papa na ngai Coutinho Fernando yesikoyo Paul aiki na mopanzi ya général Sonika Futa kuna na armée de victoire côté kuna armée de l'éternel voilà si vous avez aussi les panneaux, vous avez général. Oui, il y a au moins na vie, il faut innovation et ça. Très bien. Pour la président de Bissau, il faut que innover ya shika. Nesika makambo ezaki yakala ya quand même na makambo ya shika ata on toucher bona te na sale elo mongwe bato ba yembela yo santa to motombele ata yo seki ya bote ngana ya na armée de l'éternel lokola mwana classe très bien tozaka 280 pasteurs autres que na kotanga dans l'église nanga on a dirigé alors apôtre Désiré Bansenga kwa na Braza je le salue asingai eloko za nango il faut bakisama la classe nde nakenda premier na général kuna nde général a découvrir ngai nga nakendaka na kotanga nde mpe bato mosusu bakodécouvrir biso mpe kaka na kotanga esali eboti makambo général mwa barivalité wana bachaine serviteur mosusu bazalaka kote nani ya archibishop nga nazalaka ngai moko alors batunanga question moko babi bato nde baobunda konga bitumba banzoko matete nde mona pasi makambo na bango bapere nga na osani na okota te nayebisi yo mokolo oyo archibishop ayaka na sendwe bami bapesaka raison kama makambo ya mo kaka oyo makambo ya nani ya Porte Roland na mwana ye alobi na mwana ye abende na mwana ye sobe ndenge nango yo mutu mususu oyebi na yo oyebi likambo te yo ya okota mutu wana alobi mutu oyebi okofite mbalamo baninga o bazala na côté ya archibishop o bazala ko matraquer vie ngana loba eloko moko te tango archibishop aye na semble église etelemi babia omoni ayosai ayotande kunaye ngai nazwa kimia na mutema na po na kota na kati ya nini ya bitumba na bango te mais baninga o bakota na bitumba na bango lelo baza na sema bele lelo baza na sema bele yango balobi koswana ya mwasi na mobali kokota te po nde baoyokana yo ozala te alors oyokana na soli ya pamba ntoma ofandi na Kinshasa omoni Kinshasa oyebaki Kinshasa oyebi Kinshasa tango kotala Kinshasa lelo nazomema yo na deux plans na plan moko ya sociologie et puis na kena on a plan spirituel tala salité comme na Kinshasa bafulu comme na Kinshasa façon ce qui me voulait noki na Kinshasa moi ezate otale histoire akunu na papa lokola kindoki na yebite so la police amboka na biso bayoka ka esengo ya likambo abengi kuluna lokola ndoki et on vit de tout le monde lelo omona kaka 4 personnes bana mi 4 bana kopeta bozo mona panzi boezate babandi kuluna me banzela pe kangami
bato ke babandi kokima nini omona mpela bato bo bafanda quelque part baomela masangala bayika kuluna bango mpe babali mbango bakini bana wana salité epai vingi okongoli azomene lelo est-ce que eza lié na spiritualité te bino botalaka mwa spiritualité moto oyebi ndeko Richard likambo oyo ya salite ya Kinshasa ebai nango lelo te likambo oyo ya salite ya Kinshasa bayemba ngo te na banzembo donc oye na kini okuti basalite par-ci par-là okuti bawenze banini bon moto mosolo ba pasteur ayokaka mpe bamusicien nga pena nayokaka na ngai nzembo wana nzembo ashibeti wana nzembo ashibeti yana l'homme qui a mis l'eau dans le coco. Est-ce que vous avez standard. Très bien. Alors, salité on est banaka. Comment on a salité à ville à Kinshasa, na koloba ezali manque ya bonne volonté ya kinwa nyonso. Pour kinwa nyonso tout ce qui a vie volonté ya koluka ke mboka ezala propre et comme propre. Ce qui ont remarqué au mon esprit ya ba kinwa ezabanda ko nyonso. Na sens ni au mon kinwa so qui a ya ba mopaya. Komanda pour pas que ça pansa TV ni nako mopaya ngasa ini aya na banda ko ba banda très bien babongisi endako mopaya sa ini azoya dernièrement awa tant on to yamba pape est-ce que mon propriétaire yana Kinshasa nzele sugwami nzele komi propre pona nini toya ba mopaya bakomukanga kutuna bato bakanga suki toya mapapa me bakangi bato bakanga suki nzele komi propre oleki na se nini ya baso de mouton ota propre pona ni toya mopaya donc eza esprit o eza na kati ya bato e bali banda na ndako neso le woshanga na uti Allemagne na général na koki ko bwaka soyi na ciment te pona moni place ya bwaka soyi te na Allemagne na mona nyambwa te na mona sachet te elongo te alors tant to zongi na kini na sobi bitabe na zolia na zotika poso etabe na kata nini ya ka munino to tambola na yeso kanye abwaki libata ba ko bwaka libata pona nini abia standard bo ana bo kana bo ate yo mo na sente mona te ya ngamo ta wana ngene esprit wana ya Allemagne ya mona propriété mboka na sala une semaine na ko boka papete mais après quelques temps ozongeli na non eza problème ya état d'âme ya bato eza problème ya état d'âme ya bato OK so kaka tosi to bandi na mapango service ya hygiène ezongi service ya hygiène batie ba pousse que non uleta na kaka samedi na afela kikolo na mona ba chef du quartier bazo timo la mabulu na kati ya nini ya deux princes bazo timo na mabulu bazo kunda ba matiti wana na kata ba séparation wana mbo soki mabulu o bango bazo kunda eza so na place muso ba timo la te ba timo la wapi dans la vision la vision est-ce que ça dit vous a lié na spiritualité parce que quelque part bato ba lo baba biso no ba chef coutumier qui paka biso te qui nchase za ya biso est-ce que mabulu wana est-ce que bosoto wana parce que botei bolobi bosoto za bondoki bosoto za sorcellerie est-ce que situation za na ville à Kinshasa eza lié na spiritualité te bondo bosoto za kindoki te parce que ça bandoki muso so la telo costume awa ndi mateka za ndoki ya ndoki binda ala telo costume a telo parfum on dit matekino andoki likambo oya bosoto e ba ina mental ya moto OK na pesa biso exemple kota ba toilette nyonso tu ya Kinshasa atoke na aéroport international nji ba cha papier ba komi ça besoin na yo na place oyo même tout amoni ke buto so bona ete ule asa na besoin na place oko sa besoin asa le besoin na karo toilette nyonso tu bako ngana mona na wese mo bakoma zoba sala toilette na libulu atangi pe bien bakomi zoba sala toilette na libulu mais abwe ko sala libulu
eza problème ya nini ya mental. Mais mingi pe ko va lié na nini na spiritualité, mais to ko ko chaka ka spiritualité te na kata makambo wana. En passant toza na Kintoko, o to mona balonga ba bidon, mais kele na kalamu mona ba bidon. O eza na kalamu. Po ba bidon ko ezoza ba kalamu nyonso tu wana, so ba biga no ba lokota yango, Kintoko ko sanga mbonga ko somba yango. Alors pour la éviter et l'autre ending wana esalima. Est-ce que philosophie mususu ezate technique mususu ezate autoko lukato changer ya kosali la peut-être ba récipient ya maito ya la jus. Ça c'est la première des choses. Na likambo etali kuluna ngana bagana na révélation ya aussi sa kuluna na king mais na olobango na TVT. Ah. Na olobango na TVT. asala moyo oyo yana mutu musu aza na mbongo mais azoba ndenge osala mbongo mais mutu musu baza na ide na ye so esangani ide na mbongo makambo etamboli na otikalaka jamais koloba likambo wana na TVT oza na ide na yo mais nana révélation wana boule na yo nana boule ndeni boule wo ide na kini donatala apena otaba boro ya yo muke kosila nango patsa mokaka to leka te wana vraiment tamusi yango zela tokoma na suka le va peut-être après émission zela nena oyebisa zela tokoma na suka est-ce que biki yeso alba ki boya mbaki ya mofele te wana zela tolo na sebo bato ba yokate wana eza parole est-ce que biki ezalaki vous avez reçu gratuitement donné aussi gratuitement de Richard erreur oyo jida sala po ayeba te kino yesu osekwa. Ok. Erreur. Ok. Oyo jida sala. Très bien. Po ayeba te yesu osekwa. Osekwa. Ok. So pe ya bombaka mbongo na yesu pe ya bomaka te. Lokola muntu wana comme on eza pardon, alinga pardonner. Très bien. Mais eza erreur ya sala. Eza pe mingi ya bato ba osala erreur. Oza na fonte mais au lobby non sala boy moto aza na fond à côté asali yango tango yo ya oloba kino nalingaki na sala yango parce que babo yo motema mabe. Très bien. Batata ba maman tokomi na suka to lobela mokie po tokomi na ngonga na biso ya to solo la makapo tel ministère na yo bato bakoyi kozwa yo wapi ba programme na une église eza ndenge nini et puis nini ozobongisa na église to biki tozobanda déjà décembre semaine wana to côté déjà le 1er décembre. Qu'est-ce qui se passe dans l'église et ndeni bato bakokutana ba Paul. Vraiment merci beaucoup pour la question oyo. Naza papa ya bana ibele ba église eza ibele onazo kamba. OK. Mais eza na église o ngai moko na kambaka. OK. À l'instant fallait toujours la place na limité pour limiter la moindre aux alcool à moi thermoko obi comme va la limiter to cha mutuka wana limiter ko banda na yoka mutu moka loba na TV limiter ko banda première rite 18e rite église nous faisons na nzambe zate et nzambe pezale yem taloba nzambe pezale au moins que limiter ça kivete na ville ya Kinshasa limiter za kivete pe omoni erataka mvula te nyonso to ekita wana na mabe na malamu tokoboya mabe na malamu te même na nzoto ya moto na mabe na malamu etambolaka alors na vie soki otikali kaka koloka koanalyse bavie ya bato misala ya bato oyo eza ya nzambe te oyo eza ya nzambe non ya nzambe eza na limite wana pe biso pe toya peka na limite wana alors nous organiser activité moko monene na fin de l'année. OK. Ezali bongo le 31 décembre. Très bien. Le 31 décembre nous avons une activité moko de 7h30 à 14h30. Na ngomba ya Badara. OK. Donc na bengi ba famille nyonso tout na ngomba Badara. Donc activité pendant la journée. Hein? Pendant la journée. Okay. Parce que na butu na dans l'église. OK. Dans l'église. Na moi toza wapi na Badara. To dénommer activité wana
non à la compromission pour la délivrance de ma famille. Très bien. Donc, nakoki koyokana satana te pour la délivrance de la famille nangai. Ok. Petem nango ezali qui sont ceux qui iront. Wana eza Pharaon moto azotuna epai ya Moïse. Banani ya monde bakokende. Pour eux eza traverser. Bana Israël faut pas ça la traverser. Traverser la bango, il faut pas qu'il nous adorer Nzambe. Alors, Pharaon tout n'est pas dans Moïse. Qui sont ceux qui iront? Moïse a répondu habite au kende biso. Basi na biso, bana na biso ya basi pe mibali, bampaka na biloko na biso. Très bien. Donc pour l'année 2025, ce qui nous a pour ça la biso ngolo, nabi eza année ya soif. Ok. C'est le 5e parole que Jésus avait prononcé sur la croix. Okay. J'ai soif. 2025, il a soif à Koufate. Mais il a soif, il y a un monde à Bolam Yanzambe. Très bien. Il a soif, il y a Kozana Yesu. Très bien. Pour soif, il y a un bon bonbon aussi à Nango. Soif, il y a succès, et aussi à Nango. Soif, il y a un sanda, et aussi à Nango. Soif, il y a quit, et silaka. Quit, il y a aussi silaka. Quit, il y a beauté. Quit, il y a gloire. Quit, il y a succès, et silaka. Mais 2025, tu as soif, tu as Yesu. Parce qu'en Jésus, il y a tout. En Jésus, il y a le mariage, il y a les enfants, il y a le succès, il y a le voyage, tout. Ok. Ceux qui battent mon Paul, numéro de téléphone, numéro de téléphone, ils allaient plus 243 99 99 33 831. Okay. Plus 243 99 99 33 831. Voilà, Moutazinga. Numéro Yakala. Tant que nous avons un téléphone Ericsson, Yakoni, Pochi Awa. 600 Yakala. Vous allez regarder moi. Voilà, merci mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette grande émission 55 minutes avec Richard Nzambou. J'avais reçu pour vous Paul Mongo, l'homme de Dieu, c'est un monsieur, un homme que vous connaissez très bien à Kinshasa, parmi les deux piliers d'interprètes ici au Congo. En tout cas, ici fait un général. En tout cas, nous sommes et bandit. En tout cas, merci de nous répondre à l'émission Nabiso. Et mon rapport, il y a la chaîne Nabiso Agoplis. Vraiment, na CP Makasi. Le sang on a que nous avons visité nous sur Makasi Koleka. Amen. Et na simanangai boyamba susu batu ya minene. Amen. Na simanangai bikoke efungwa malususu koleka po waneza likabo nzama pesangai. Depuis na leka na makola moze aidi na bal. Esika nyonso o na lekaka bolamu elandaka. Pe ndenge na leki boye bomona bolamu elanda ago please. Amen. Que Dieu bénisse. Merci batata ba mama to suki awa kimia boboto pe bondeko. Etika de okate mabota wa bino. Ceux qui posent ba suggestion na bino, ba remarque, ne vous en faites pas, continuez à nous écrire toujours dans ce numéro là qui est affiché en bas de votre poster téléviseur. Quant à nous, on vous dit au revoir.